de papier, Elengi à Congo, Glody Asika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwilio na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, en Amérique du Sud, aux la Russie, Asie. Il suffit aux la adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko. Ata ezali ya muki et moins d'un kilo, bakoya ko tombo la. Bon na ba e banson bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olini maritime, benga bango na ba numéro e komami na écran. Qui olingi yomo na bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Hé Zambé, Tolobate, Filokoboy, Tolobate. Sampo Yo Otani Ozolula ya man Ya yope koki kokoma bongo Na pomade awa toza na pomade awa toza Ngai mwasi na ngai okuma Olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatozaarcrème.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, ya Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate mpona kovilisa bamole mipende na petolo. Somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat. Sali na pomade Awatoza mwasi na ngai pakomi nango kibokoni na pomade Awatoza. eza passe pe ma pona mboka na biso ya Congo na bana oyo babengi na kombo bakuluna baki babomela biso ndeko na biso mobali atambola te kobima neza kaka musala na ye apa azongi ndako toyaki samedi na butu toyika mutu atoke porte toye tofungoli tomoni eta oyo tozwelaki nango ezalaki bien te do babetaki mpenza makasi baki babuke kutu na sina kingo eyaki bukana me nzambe ayoki mawa yango tosengi vraiment na président na biso asala effort mpona bana babengi komba kuluna po soki atiki boye ezala passe mpe mawa ye kutu akenda kotambola ta otaki mosala bongo sikosiko ezalaki oyo babima basorti bayaka ba 10 heures 1 heure basenge mbongo apesi mbongo baboyo $200 ande akotaki mosala bona journée moko $200 nga azola yango wapi donc toyoki passe mpona ndeko na biso me tokumisi nzambe mpo akomi na ndako tomoni ye tomie na hôpital mwa solution ezwami azoloba mpe soki alobaki te anga akufa biso topedre ndeko donc babanda kokoloba te mpo munoko koto oyo babetaki makasi avimbaki akoata kokuta kolia te donc avivaka na basecret donc esali biso passe mpe bazwa biso na solution mpona bana babengi na komba koluna. Comment on a Nadine, Naya Liboso. Il y a des petits frères. Merci. Est-ce que
Bon, dans ces temps, on a des qui a kolala. Tout le monde porte batoké, tout le monde oh non, il y a un journaliste, Aza Tabasé Kuna. Nande to bimi vraiment ce que mon qui était ya en tout cas, il peut passer dans mon thème. Chef de l'État, mais quand même qu'on résoudrait ordre na mboka pour ils a passé qu'on perdre ya lokola eboué hein à l'état donc bati qui est donc à l'agonie vraiment ce que ça la kamengoza la passé azolobate à perdre connaissance pour na nini asali bango nini eza nini biso baleki na ye to kontaka sur ye ayibaka te aluka ka vi na ye ebela ba jeune na mukilio bazo yiba me ye ayibaka te musala na ye yebisanga $200 alinga kozwa ngo wapi ba bete la goni boye bomoni azaya ko bonga azalaki boete en tout cas isalinga pasi na okukate komona yaye onga lingaka mingi na perdre ye ezo salanga pasi tela vraiment de comme bali akoki kozana ba bande par-ci par-là chef de l'État oloba nini pona kuluna mboka oyo papa oloba nini lelo ekoeliye ebongo ba oyo ekoela bakufa en tout cas eza pasi vraiment komona makambo aboye na kati ya mboka na biso en tout cas eza pasi kombo na ngai Marjola Bonche nazaleki na ye. Merci. Bon, ce que je peux dire sur ça, tout le monde a papa mikolo, bazo vana bandaku, bazo senga balipa et pas parents. Mais biso tout le monde est grand frère na biso. C'est un jeune homme comme tout le monde. Il y a des jeunes hommes musa na bango ko linga basi, ta babar, bon ça les l'autre côté, ko iba batu bambebele. Mais yé alukara vi na ye ndenge na ye, il s'amuse pas. Il profite pas de sa jeunesse. Musa neka asalaka nyonso ekopesa melaye abimara libanda akeko luka. Pourquoi ba agresser ba salé na niveau oyo? Alukela biso, moi li pesanga biso te pona bien na biso. Toujours recommandé na ba mkonzamboka batele biso likambo yo nde ba salé biso grand frère. Akende te ko luka basi ko mela masanga. Il partait travailler, pas ne faire n'importe quoi. Tout le monde a battu une chose dans la barre et l'autre chose comme la bangote, liwate. Mais pourquoi et l'autre il y a modèle et comme la grand frère Nabisu. C'est un peu ça ce que je peux dire. Et comme on a Gabriela Bonchi. Merci. Ouais, Nordina Seka, merci d'abord na Tracy Mbelenga, donc Watikingate, na maman Glody Diasuka, donc merci aussi na Batunyon So Balinga Ngai, Watikingate, et ma idole na Deborah Bofan de Baonyos, donc passion elinga ibiso kutna ishasa awa na kin babenga biso ba star donc parce que tous les cas à la télévision awa tous les qui pesu supuna na elenga Congo mais biso ba star ba sali biso boye bongo enkoni muto ayebanité donc bon salendeni souci zaka ke biso ba misala ngo ezara ermo foke émission 22h 23h siko to bando kataka misala ngo poto wela mbangu na ndako to foto koma olala la libanda chaque jour poso bimi et comme 23h moyen zonga ndako ezati non
faut l'état luka solution toza libre osala musala hernios tolingi donc et au bazo kata biso 0h30 bon 2h bon 3h za ndeni donc nzamba sungaka mboka na biso avec notre président donc nyonso ekende bien phénomène kuluna mes chers amis na yo kango kaka en tout cas na yo kakango na lapi dans ne na boye po mona nga make na zoni 23 mois boye na ebite vomina la libanda bando benga nga bilala la pour soki te wana ala ki juste na coin na prince heureusement boso na kotaki et que to kutena bango na mulindi benga zandeni donc esalinga pasi nazolala te nazolia te donc nazolala na secret nyonso ezalaki en vimba donc mamu nyonso ezalaki na pasi même merci car na nzambe apesi nga souffle parce que naza mama na nzambe donc et merci aussi na famille nanga batiki nga te merci pe na bana quartier bamenga mbango na hôpital donc voilà quoi. Voilà, la PCK, merci à tout le monde. Donc je suis là, votre Mathieu Bonché. Donc au Kataka jamais au Musala Una Pona. Boulot dans le micro, donc toujours dans le Congo, toujours dans RTVS 1. Donc je vais continuer mon travail. Et voilà, merci Kanabana Poto. Je suis là donc na profiter dans okipota munene te donc elongi na bino ka bolinga mingi yango yo à part choc na lokolo donc nomo moni na loboko lisapi oyo na habité après ba radio banini bazo bendanga système amboka quoi pona boya na linga vraiment ba sima mingi te donc bazo bendanga na système amboka. Nzambe soit sungi bientôt là dans zone la musala numéro n'angez affiché au panier comme là numéro n'angez donc je suis là pour tout le monde on est ensemble gloire à Dieu je suis en vie donc tout ça me l'a rappelé mingi parce que sur Nzambe té mais bozangi maté bon donc grâce à Dieu où ya va to bima tongo nyonso tout ça me l'a voilà merci beaucoup les amis. Regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Mathieu Bonché, chroniqueur au vieux boyer 1001, Azalaki agressé dans le doigt de l'eau par nous avons un civique au vieux boyer. Donc, ça lui passe. C'est pour cela que nous avons dit non, Azali soldat, ma casse, la carte, on ne peut pas mettre comme ça, photo ya. Et notre lié, la carte, il y a là pour l'aller, de l'autre côté, il y a la carte, il y a le programme, ça passe sur la balle en haut. Ni c'est pas ça qui faut qu'on m'a dit et ça vraiment mawa mingi ceux qui n'avaient dit bino na ndenge na zo monde à part bien bon moi donc on a commis jeune dès que je souffre à zo les le quoi moi et ça lui passe ma casse à mutema. Merci beaucoup na notre boss merci de nous info et nous a fait biso temps pour bino qui ne manque qu'est-ce qu'il y a là-bas et puis merci beaucoup na
Nicolas Mokonzi ou Atikali Kuna Tindi Ngai votre humble caméraman Nordique la Naya Nazoma et Mancho. Là, directement dans le canal et banane, dans mes caboutons, dans ce corps pour Mathieu Bonchier. Papa, vous comprenez bien ce moment, ni laisser passer tout le monde dans la vallée. Takoyo, Yamawago. C'est là qui. On dit. Ouais, non, on dit. La PC, merci, non, on va tout dire. Nanzambi, donc, Sanzambi, Zamoubou. Ils avaient quand même tout le temps à Misala, donc, ils ont aussi émission à TVS1, qui est derrière moi conférence, donc, on a Zoom. Il y a qui samedi. Il y a un bateau. C'est un bon. Na meke pe ko ipsa ba ke bozwa oyo balingite na pesi bango oyo balingite donc ndi bandaki to bandaki komba na bango donc litana osola na oyo kalibanga na sima leto sola na okotoka libanga loboko donc ça ils sont 4 jours na oli été pour moi taf mesati on a betami des canaux chaque pro Simbele a betting la série donc il a évité et ça a passé vraiment. On dit la qui est hôpital car les mêmes jours na butu ato ba betinga na okaki na ngane ti moi bien mais tant na ina lali na bisu deka sakanati le colo Arthur moi était moi pota moizana et puis il a ça passé les sapi oyo on est na bukani kati donc et ça a vraiment passé ma casse moni et il on a eu ça batu au baba congolais baza ba frère loko ngai kotambola butu eza mabe moni moïse biso me butu fo mona watu ba betinga bazaki mibale baba mi 4 ti bakomi 8 donc même aller balé mi ba la ngai quand même et que na mo bien donc voilà donc bien donc merci kana batu nyonso ba soutenir ngai donc na ba opé ba quitter donc nazal mano na parler mikolo en tournée té nzambe soit souni bientôt là on démarrer na ba donc ça peut na passer pour mboka na biso et sécurité na ninga on saranate donc en pleine ville donc 0h30 tama ambassade ngai na mona bande ko beli ba lobike tamsu bakana nga toti za problème wana te on les apina ba kuluna oyo kaka po parce que ba singa na coin wana bakata da ba te belé donc nga ko heureusement so na le na mbongo te mais tamsu elongi wa mona ngati tamsu bakata ni na lo ba bien mes chers frères na betami na ninga osakana te donc na ba betanga boyete donc souci mabe donc biso to apena banjilwa bato ba ebinga je suis vraiment njilwa donc to wana non njili yo momoni parler donc je suis là encore donc avec mes petites sœurs quand tous allons na parler na moi donc na utai na ngama na coin mo bato ba ebinjili bien donc na kota kimbuta wana entre foyer kota itinjili ezaki pina wana ibandelo kwa ba je ba bimi pesa mbongo si on a pesa et yo koma lichete bimi mswa siminzete mswa saliboye conseil zara que nzamba pesa grâce na fati la président na biso mboka na biso échanger so kité ba frappe à boso mutu mswa okufa donc matro
ampleur na ndenge moko ya makambo tala ndeti totondi toperdre na nakonti boluka koma solution opération likofe eyaki eye opération likofe eye mosala ekomaki kitoko bino bato ya droit de l'homme boteleneli o non wana eza bien ti eza contre soki nini na bino bolobaka batentologie na bino maintenant regarde maintenant ye siko aza na droit te parce que sidi mpe basali ye wana bakei tala ye siko famille ekoti na pasi ye nde mtane esalaka ndeko akokolaka famille vraiment eza pasi je sais pas soki natie bon je vais permettre biso na mekotu na quelques questions mpo bandeko bazalaki na yo po bazalaka na yo bayebisa biso koma nini komezaki tuna bango parce que natan nazongaki nakomi kaka na pale nakoma endako mbamo na kwei donc bayebaki pete parce que mama bayebaki nake bulo yango te esalaka biso donc ntango nakomi boye na kwei epuis bango babengai bato bayozwanga mbamo hôpital donc nayebi te so bango bamonai ndeni bon eza pasi mpe mawa mpona mboka na biso oyo Congo donc bato babengi bakombo bakuluna Kili Odia Wakabase Basheri na biso Wakabase Bayaya Swag Wakabase Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la famille Legacy. Nous s'abonner sur la organisation de nous abonnés, on fait abonner biso artistes. Les amis mini pour la vie nous avons fait la biso la colonisation on va bien se bandana wani ka koko ka tous à la wana utunganga ngapena tungayo seke totungana alebisu Baye Banzele Bajona Lobby Wakabase, il est important la colonisation. Wakabase, Lido VIP, Wakabase, Vanessa, Maloba, Pesaka Fecharo, Fecharo, Ningisa Fecharo, Fecharo, Ale Simbaka Fecharo, Fecharo, vamos dançar na traje, vamos dançar no rabo, Berton Tibala, Atomanga, na pena tomae, Seketo Tongana, ale bisou, Congo, Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata.